bana balandi même maladie bakufi nango. Bakoko bazolanda na même maladie bakufi nango. Okoka na libota wana bango bakufa ka maladie fo makolo na bango vimba kakaka. Ba problème ezosi la te. Ba passe ezosi la te. Bitumbe ezosi la te. Eza lisusu nzambe te. Po ete nzamba lobi papa moko te oyo mwana na ye oki kosengeli papese libanga. Senga kama kila na Yesu Kristo vanda kana bakiti na yo. Senga kama kila na Yesu Kristo ekota kana cuisine na yo. Ekota kana sala manger na yo. A cause ya makila na Yesu Kristo nde pesi biso passeport ya kokota na kati na bokonzi na nzambe. Bakoko na biso basali mabe belé na miso na nzambe. Bana na nzambe na pesi bino mbote na kombo na Yesu Kristo. Ngai ndeko na bino mwana na bino leki na bino na kombo ya Pasteur Vasco Mundungu Gazogo. Na ye ko partager na bino na poko ya lelo liloba na nzambe oyo nzamba tenga na yo a cœur poto leka na ko partager yango kati na pokwa oyo esika tozali avato landa liloba na nzambe toke na losambo osimbi motema na yo esika ozali. Nzambe malamu, nzambe na nguya, nzambe oyo pesaka pema, opesaka pe bomoi. Nzambe oyo apesaka bilei, oyokelaka biso mawa, olimbisaka masumu na biso. Papa tala ngonga yango ekoki pona koyoka liloba na yo. Tika ete liloba na yo evanda kati na biso, liloba na yo ezala mwinda oyo ekolongola masumu na biso, liloba na yo ebikisa biso na pokwa lelo. Na kombo na Yesu Kristo mokonzi pe mobiksi na biso tobondeli na kondima tolobi amen. Bien-aimé nzamba tsenga na cœur to leka na ko partager na yo liloba na nzambe na tina na pokwa ya lelo. Awa bien-aimé to fungoli na mokanda na Romain tofungoli loba na nzambe na mukanda na Romain Romains chapitre 5 Romains chapitre 5 totangi na verset 12. Nzamba lobi na biso masumu ekotaki na mokili po na mabe ya moto se moko Adam. Pe liwa ekotaki po na masumu yango wana liwa ekwelaki bato nyonso po bango nyonso basalaka masumu. Boye masumu ezalaka na mokili liboso te mibeko eya kasi masumu ezali kotangama te soki mobeko ezali te. Alléluia. Bien-aimé, nzambe aza kotianga toujours to partager na bino. Na tina toujours ya mibeko. Nzambe azo tianga na cœur pona ko partager na bino toujours. Na tina ya mibeko. Bible nanga na yo elobi na ebandeli ya mokili ezalaki na moto moko oya bukaki mibeko ya nzambe. Moto wana moto asalaki ke masumu ekota na mokili. Moto wana moto asalaki ke kufe kota na mokili. Moto yango kombone ezalaki Adam na Eve. Adam nde amemelaki biso masumu. Abukaki mibeko na nzambe. Me Bible lobi na biso mibeko eyaki kokuta masumu. Na verset 5 1, na chapitre 5 verset 1 Bible lobi ya solo nzambe akomisa biso bosembo po na bondimi. Boye sikoyo boboto ezali na kati na biso na nzambe po na nkolo na biso Yesu Kristo. Bible lobi na biso
Nzambe akomisi biso bosembo po na bondimi. Par la foi, nde tokomi bosembo na miso na Nzambe. Tokomi bosembo po na mibeko te. Po tezali na bato ebele bazotambola. Bazotosa mibeko, balua. O bazotela bango na kati ya mabota na bango. Eza na mabota ebele batela bango balua. Balobi na loi oyo, mwasi akikolia nzombo te. Na loi oyo, mwasi akikolia koba te. Na loi oyo, batia na famille, mwasi moko te. Oyo ya liboso akoki kobala. Mobali moko te ya liboso akoki kobala. Okomona bana nyonso liboso bazalaka bloqué. Okomona bana nyonso liboso maladi. Okomona bana nyonso liboso ba problème. Okomona bana nyonso liboso na bitumba. Po batiaki ba loi. Et ba loi wana toujours ezokita, ezokita, ezolongwate, ezosilate, ba loi wana ezo continuer koya. Ti ekoti na kati ya église. A cause ya masumu wa mutu moko. Eye ekotisi mibeko. Mibeko wana ekoti ti na monde ya ténèbres. Babandi kotiela bato. Eza na ba famille ebele. Oyo bakoko na bango batiaki ba loi. Soki totali na mokanda na Lamentation, chapitre 5, verset 7, Bible nangana yo elobi bien aimé. Bakoko na biso basalaki masumu, basalaki mabebele, bango bazali susu te si bakufa. Biso tokomi konyokwama na masumu na bango basalaki. Tokomi konyokwama na mabe na bango basalaki. Besclave bakomi konyokola biso. Nani yango oyo akoki kobikisa biso na kati na maboko na bango. Bien aimé, vous comprendre. Ba loi ya masumu eza kokita. Bakoko basali mabe si bakufi. Mais lelo komi konyoka na mabe wana. Ozomona na libota moko. Koko abela ka maladi boya kufaka nango. Bana balandi meme maladi bakufi nango. Bakoko bazolanda na même maladi bakufi nango. Okoka na libota wana. Bango bakufaka maladi fo makolo na bango vimba kakaka. Soki makolo bandi ko vimbe fo muta kufa. Okomona na libota wana bango bakufa kaka na sikre. Papa bela ki sikre, koko bela ki sikre, bana sikre, bakokololo sikre. Soka ke bandi fo muta kufa. Eza loi. Loi wana ye a cause ya masumu. Ya mutu moko asalaki. Oye memeli biso loi ya kufa. A cause ya masumu. Ya mutu moko asalaki. Oye memeli biso ba pasi lelo bien aimé. Na fungola kabino miso place obana na Nzambe. Soko zomona na kati na bomo inayo. Maladi moko ezo sila te osikse nango bakisi oluki nango ba prière yeba keza na esika moko bakanga yango eza na esika moko batia maloba kati nango. Soko tali na mokanda na 2 Chroniques chapitre 29 verset 5 à 6 à 7. Okoka maloba na Nzambe lobi na biso. Bakoko na biso basali mabe belé na miso na Nzambe. Bapesa kinda kwa Nzambe mokongo. A cause mabe na bango basalaki. Lelo ekangela biso ba porte. Lelo ebomela biso ba mwinda. Tala mo Kristo. Porte nini ekangama na kati na bomo inayo. Mwinda nini ekufa na kati na bomo inayo. Lelo komi kolela mo Kristo. Mon Christo oyo azali na Yesu Christo kati na bomo ine alelaka te. Poete Yesu Christo azali meilleur facilitateur. Mais masumu moko lelo komi konyokola yo. Ezali a cause ya mabe bakoko basalaki. Ekangela biso ba porte. Ba porte on ezali bénédiction ya Nzambe. Lokwa lisumu wana eza na kati ya makila. Moye bénédiction na Nzambe sala makati na yo ezali te. Lokola masumu wana eza na kati na makila. Mwinde ezali molimo mosanto. Moya vanda kati nous la meilleur facilitateur nous ezalité puisque ba papa na biso babomaki ba mwinda. Ba papa na biso bakangela ki biso ba porte. Tela lelo kolela na biso. Mais bien aimé, alléluia. Na ye kotala na mukanda na Jean. Chapitre 1 verset 12. Bible nanga na yo elobi. Yesu Kristo apesi biso bokonzi. Ya kokoma bana na Nzambe. Ni na nguya ya bakoko, ni na nguya ya makila, ni na nguya ya bapapa, ni na nguya ya motomoki, ni na nguya ya ténèbres, kasi na nguya ya Nzambe. Apesi biso identité ya sika.
lelo tokomi bana na Nzambe. Identité ya sika oyo tozwi Yesu Kristo nde mutu apesi biso. Apesi biso identité ya sika tokoma bana na Nzambe. Apesi biso identité ya sika. A cause ya makila na Yesu Kristo nde pesi biso passeport ya kokota na kati na bokonzi na Nzambe. Nde pesi biso passeport oyo to utaki na ngone eternité to yaki na kati na mokili oyo a cause masumu ba koko na biso, a cause masumu ba papa na biso, a cause masumu mabota na biso, a cause masumu na biso to zangaki passeport ya kokota na ngwe pa na Nzambe. Kasi lelo a cause makila na Yesu Kristo apesi biso identité ya sika ya kokoma bana na Nzambe. Tozui identité ya sika lelo. Tokomi bana na Nzambe lelo a cause ya makila na Yesu Kristo. Nde pesi biso identité ya sika. Lelo tokomi bana na Nzambe a cause ya makila na ye bien-aimé. A cause ya makila na Yesu Kristo tozui identité ya sika tokomi bana na Nzambe. Lelo tozui passeport ya kokote pa na Nzambe. Bien-aimé, Romains chapitre 8 verset 1 à 2. Bible lobi na biso ezali na condamnation lisusu te na moto oyo andimi Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobikisi na bomoi na ye. Po ete makila na Yesu Kristo elongoli biso na ba condamnation nyonso. Bien-aimé, lelo zali kolela. Ondimela Yesu Kristo moza kolela mo Kristo. Ondimeli Yesu Kristo te. Pour être dans Mukanda na 1 Jean chapitre 3 verset 5 à 6 Bible nanga na yo elobi mutu andimeli Yesu Kristo atambola kalisusu kati na masumu te. Soki mutu andimeli Yesu Kristo ozotambola kati na masumu ozolela seke oyebi Nzambe oyo ndimeli te, seke omoni pe Yesu Kristo te. Po mutu andimeli Yesu Kristo atambola kanzela oyo Nzambe yandimeli nde asalela kanzela na ye. Mutu andimeli Yesu Kristo amona ka Yesu Kristo na nzela na misala. Sokoza na Yesu Kristo okolukelo komoko te na makasi. Po ete yazali meilleur facilitateur na biso. Yenda ye kosopa makila na ye oyo ezongisi biso bolingo na biso na Nzambe. Po ete na Romains chapitre 12 awa bien-aimé chapitre 5 verset 12 Bible lobi na biso kaka moto moko nda salaki masumu a cause masumu na ye nde memeli biso kufa. Alléluia. Kaka moto moko nda salaki masumu a cause ya masumu na ye nde kaboli biso na Nzambe, nde pesi biso etumbu, nde pesi biso kolela, nde pesi biso konyokwama. Mais na Jean chapitre 1 verset 12 Nzambe alobi na biso na baye nyonso bandimeli ye apesi biso bokonzi ya kokoma bana na Nzambe. Mutu nyonso andimelaka Yesu Kristo azwaka bokonza kokoma mwana na Nzambe. Soko komi mwana na Nzambe bapasi ozolele kozala lisusu te. Soko komi mwana na Nzambe lelo bien-aimé ose repentir na kati ya bomoi na yo. Po ete lisumu nde kaboli moto na Nzambe. Lisumu oyo ozobomba yango nde malheur na yo. Lisumu ozobomba yango nde bapasi na yo. Lisumu ozobomba yango nde kufa na yo. Se repentir fongola motema na yo. Ndima Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobikisi. Soko moni lisumu ozo répéter kati na yo yeba ke zone siko bebisa na kina Nzambe. Luka bongisa esiko bebisa na kina Nzambe bien-aimé. Soko kitina se ya Romains chapitre 5 verset toyena verset 19 balobi na verset 20 babi na biso mibeko ya Moïse eyaki po emonisa polele te bato bazali kosala masumu mingi kasi epai masumu ekomi mingi epai penza koleka yango wana nde bato ndenge moko nde bolamu ya Nzambe pe ekomi mingi. Donc mibeko ya Moïse nde yaki kolakisa biso ke bokili bato bazali kosala masumu. Mais epai masumu eza kolekezo comme ebele epai pe ngolu na Nzambe zo mate comme ebele. Soki totali awa na verset 15 à 18 Bible nanga na yo elobi kaka mutu moko oya salaki masumu nde abebisaki mokili mobimba. Mais kaka mutu moko pa bebis abongisi mokili. Toye awa na verset 21
Bible lobi na biso kaka mutu moko oya bebisaki mokili. Awa tozali na Romains chapitre 5 obandiango na verset 12 okiti tina suka nango. Kaka mutu moko oya bebisaki mokili, kaka mutu moko pe oya ye kobongisa mokili, kombo na Yesu Kristo. Abongisi mokili na banani, abongisi mokili na ba oyo bandimeli ye. Abongisi mokili na ba oyo bapesi mitema na bango epai na ye. Abongisi mokili na bato oyo bazali kotambola na kobanga ye. Abongisi mokili na bato oyo bazali kotosa ye. Abongisi mokili na bato oyo bazali kosalela ye, bazali koluka ye, bazali kosambela ye. Nde abongisi mokili pona bango. Bien-aimé, yo ndimeli Yesu Kristo. Kolele zo silate. Ba problème ezo silate. Bapasse ezo silate, bitumbe ezo silate, eza lisusu nzambe te, po ete nzambe alobi papa moko te oyo mwana na ye oki kosengeli papese libanga. To senge mbisa pese nyoka. Soki bato mabe bakopesa bana na bango biloko malamu, obongo nzambe na biso akopesa biso koleka bato mabe. Bien-aimé, lamentation lobi bakoko na biso basalaki mabe. Na mabe na bango basalaki. Bango bazali sute si bakufa, me biso tokomi konyokwa na mabe na bango basalaki. Tozo nyokwa nango pourquoi? Poete a cause ya makila, ya masumu ya mutu moko. Mutu nyonso oyo azobota na makila ya Adam. Mais soko yambi Yesu Kristo akopesa yo identité ya sika. Oyo eza kolongola yo makila ya Adam, eza komiso na makila ya mwana na Nzambe. Ezo komisa yo directement mwana na Nzambe. Mais yo ndimela Yesu Kristo. Si loza na makila ya condamnation, pourquoi? Pour être Bible lobi na biso na Romains, Nzamba condamné mokili. Nzamba lakeli mokili à cause ya lisumu ya motuse moko Adam. Mais Nzamba bikisi mokili à cause ya makila ya mutu moko Yesu Kristo. Makila na Yesu Kristo yango ezali passeport na biso. Makila na Yesu Kristo yango ezali nzela na biso. Makila na Yesu Kristo yango eza kobongisa biso. Makila na Yesu Kristo yango ezo sukola biso. Makila na Yesu Kristo yango ezo bomba biso. Bien-aimé yoka na ebisayo. Ezana batebele bazana bandako. Kaka na cuisine oyo lambelaka. Na butu badoki bakitaka na cuisine wana. Bako kita na cuisine ya bazola mbela pe na cuisine wana. Ezana batu ebele ozana kata ndaku na ye kaka na sala manger oya liaka na butu bandoki pe baka kolia na sala manger wana. Ezana batu ebele kaka na bakiti o vanda kananda kuna yo na butu bandoki baka ovanda na bakiti abasala ka ba réunion. Mais yo kana fungolo misu esiko zali tango za kobondela senga kama kila na Yesu Kristo tonda kana cuisine nayo. Senga kama kila na Yesu Kristo vanda kana bakiti nayo. Senga kama kila na Yesu Kristo ekota kana cuisine nayo, ekota kana sala manger nayo. Senga kama kila na Yesu Kristo ekota kana kata toilette nayo. Senga kama kila na Yesu Kristo pakwa makana ba mio nyonso ndaku nayo. Meme mbeto ozolala. Ozolala na mbeto mobali ya butu azoya pa zolala wana. Ozolala na mbeto mwasi butu pa zoya kolala. Mobali musola lina mwasi mobali ya mwasi wa butu ya tindikiye. Mobali osu tukakomi na mabele me yala laki na mbeto. Metango zobonde la senga makila Yesu Kristo likola mbeto nayo. Makila na Yesu Kristo nde eko somba biso. Makila na Yesu Kristo nde zongsi bolingo biso na Nzambe. A cause makila na Yesu Kristo nde tokomi bana na Nzambe. A cause makila na Yesu Kristo nde epesi biso passeport ya kokoma bana na Nzambe. Mutu moko ta kokota epa na Nzambe. Mutu moko ta kozonga pa na Nzambe. Soka zui passeport te. Passeport na zolobela eza ya makila na Yesu Kristo. Bato o bazwakango o bandimelaka Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobiksi na bango nde Nzamba pesa ka bango passeport ya kokoma bana na ye pe passeport ya kokota na bokonzi na ye. Esiko zali simba botema na yo na leki na kobondela po na yo lelo ozozwa identité ya sika na nzela makila na Yesu Kristo nde Saint-Esprit azoya kovanda kati na yo. Po soki Saint-Esprit avanda kite a cause ya masumu wa mutu moko ezalaki masumu wa Adam na Eve. Mais lelo lokolo ndimeli Yesu Kristo makila na ye e purifier makila nzoto na yo e pesio identité ya sika ya kokoma mwana na Nzambe. To sambele sike ezali olandinga na maloba. Kolo Yesu Kristo na ye liboso na yo. Na ye kolele pai na yo. Nazali moto na masumu. Na tambwisaki bomoi na ngai penza.
na makambo oyo esepelisaki yo te. Yango na ye kolele epai na yo, yokela ngai mawa, limbisa masumu na ngai. Bakoko na nga basalaki masumu e reklamaki vi na ngai akoza masumu ya batata na ngai, akoza masumu ya libota na nga, enyokolaki ngai tango molai. Papa, yokela biso mawa, sopa makila na yo elongola masumu nyonso oyo ekangaki biso génération à génération, ekata balie nyonso. Yango tosengi molimo mosanto na yo aya kokamba biso, azala meilleur facilitateur na biso, azala dirigeant na biso, na kombo na yo Yesu Kristo, mokonzi pe mobiksi na biso, tobondeli na kondima tolobi amen. Merci, bo s'abonner, belé, bo partager pe prédication oyo, bo s'abonner, bo s'abonner, bo s'abonner. Mutu oya yebi ndenge ba kangaka, yende yebi ndenge ba fungolaka. Mutu oya yebi ndenge ba bebisaka, yende yebi ndenge ba bongisaka. Soki diable utilisa kinga pendant 24 ans pona kokanga ba via bato kokota na prison, pe pona ko bebisa ba via bato. Lelo Yesu Kristo nzamba nguya aza ko utiliser nga pona ko bongisa ba via bato nyonso oye beba, pe pona ko bimisa bato na prison ndenge lobi na mukanda na Esaïe chapitre 42 verset 6 à 7. Alobi ngande na poni yo lokola lumière na nga kende ko fungola bana na ngai miso, longola bango na bowumbu ba o bakangami na prison, bimisa bango na prison. Bo s'abonner na chaîne oyo mikolo to zakakawa na DVM Daniel TV, toza awa o eza chaîne na biso moko ya katia évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle. Toza na bino awa olingi pe kolanda ba prière, même intercession, ba veille de prière. S'abonner na chaîne oyo, fina croche la notification. Tant que tozo banda ba prière en direct, ba veille de prière en direct. Oza musika oza na biso en direct na nzela na mabondeli des afungola. Yesu alobi na biso na Matthieu chapitre 16 verset 19, na pesi bino fongola. Alléluia. Na pesi bino fongola. Oyo boko fungola na senga penzambe na kofungola likolo, oyo boko fukanga likolo nga penzambe na kokanga na se. Donc nzamba pe biso fungola eza Yesu Kristo na nzela kaka ya mabondeli, na nzela eloko mususu te. Mabondeli nde nzamba lakisaka ba secret. Donc zala brancher na chaîne oyo, s'abonner pena, s'abonner, partager. Pourtant tout ça la ba prière en direct, yo po landaka ba prière wana, loboko na nzambe za likolo na yo, soki Yesu Kristo azongite. Tokutani na émission ya témoignage o tozoya nango na frère Nabiso Diedo na sœur Nabiso madame Rihanna na sœur Nabiso Clémentine pe Kalate to sané pe émission ba témoignage. Bye bye, nzamba zala na biso.